Botana bino bandeko balandi ya Canal King Télévision na ndenge bozali ebele lisusu mokolo ya lelo pona kolanda ya manaka na bino pona mboka. Lelo lisusu ndenge kana la kaki bino tant que bitumbe kozala na Est Congo démocratique mwana mboka Jean Désiré Mbondi wa Mbondi alobaki abanda koya po apesa kabino basango alendi sakabino na mateya po ete banguno baza kotungisa bandeko na biso na Est Congo démocratique bakoka bon koyoka moto ndenge mboka alobaka moto mojali bakima batika biso libre totonga ekolo na biso lelo lisusu nazali na mwana mboka Jean Désiré Mbondi wa Mbondi wazali bongo député provincial élu ya limité na compte mouvement de libération du Congo pe secrétaire national en charge ya mobilisation pe formation na kati ya parti ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Mbote na mwana mboka mbote mingi tata Piris mbote na balandi baso la télévision ya Canal King émission na biso tolingaka to yamba mbote euti epana yemei somi ekolo kumu ya Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique maître d'école VPM Uta Kisasa. Voilà, VPM est relaxé. Bon, vice-premier ministre, Ouaroussa Mouzala, et l'Ikianio se zaye pas naye, pour être kimie koukabon kozonga. Makambo ezali kotambola, ndenge nini, nangambo ya VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Tata Piris, obandaki awa na likambo moko lobaki, biso na bango toko kende mawe, biso na M23. VPM Jean-Pierre Bemba Gombo alali pongite na banza baye baza kolanda bilili pe baza kolanda actualité ya mboka bazali komona lolenge nini mosala mozali kotelema na tina ya kobatela ekolo na biso ko desala défense ya ekolo na biso chaque jour o nzamba sala mokolo na mokolo ballet diplomatique ezali nini ba ambassadeur bazaye koya kotuna ye tata toyebi pe tondimi yo bongo soki lisalisi lizali bosenga bozali biso tokotia maboko ballet diplomatique ba pays nyoso tongo midi poka na oni pe aye mais pour nani bongo azaki liboso bango bakenda te. Et comme na toi Jean-Pierre Bemba Gombo bango bakomi koya pona ni Piris bayebi moto bayebi esaleli ya moto po ba mono lolenge moto aza kosala mosala ya ekolo pe baza na elikia na tina na ye bayebi te tata oyo alingi mboka na ye mingi tata oyo alingi mosala mingi pe tata oyo ayebi mosala yango tika tokende kotia ye maboko tokende kosalisa ye tokende na ye elongo po mboka ekoka kopetolama tata Piris ya liboso discours na ye asalaki na remise et reprise ezali discours oyo molongo mobimba bandimi yango balobi tala moto ya bwanya ye oyo alobi boye ezali lisungonga ya biloba te ezali lisungonga ya ba discours te oh le processus il sous-souté. Ça yipi. Et sengeli mbula matari atelema. L'État azonga l'État. Ça yipi. Et sengeli to kengele frontière nabiso. Et teni moko te mabele nabiso et kende pembeni. Ça yipi. Pe pona libela tolongola soni oyo bosambulu soni oyo no miso mabato molongo mobimba tosamboi mingi ndenge bandeko na ngai ya Kasai balobaka tumwa mboka muke wana e banda kolobisa biso butu moi mibutu kumibale tozela kaka basali boye babomi bato bazokisi bato basali boye tumwa mboka moke tosamboi toluka lolenge nini tomizongisela lokumu wana na biso ya Congo oyo ezalaki chef vous accorde 24 heures wana nani oki mongongo wana maréchal comment donc oyo ezalaki 24 heures mayele
sukola wana na yo kasango et 24 heures fini. Donc est-ce que moi mboka Jean-Pierre Bemba koko song sabiso armée ndenge zaki na tango wana ke osakani ozuo ayo alo ki somo so ba yebiso kende kuna na zayo ba kuna na kendate tata Piris soki na beleli na zongisi makanisi na tango ya maréchal boyokaka histoire ya Moba 1 Moba 2 maréchal alamuki nini o di mayele nazoyoka makelele kuna armée na biso faisonga bongo pe kozonga bongo elongo na Jean-Pierre Bemba Gombo ba pesi ye mokonzi mboka pesi ye mokumba wana po ayebi ye malamu ayebi ke tata oyo ayebi makambo ya armée malamu na kopesa yo mwa baka oyebi tata oyo babomisa ye na régime ya Kabila Kendao Mamadou Ndala produit ya MLC soki bokoyeba te ba téléspectateur ya azali mboto ya Jean-Pierre Bemba Général Baouma babomisa pe ye na régime elekoyi mboto ya Jean-Pierre Bemba pa koma wana. Et vous dire que Jean-Pierre Bemba azali na ntoki oyebi toki hein? Azali na don ya ko encadrer bato ya ko former ya ko pesa moral na basoda po bakoka ko batela ekolo azali na toki wana. Est-ce que si ndenge akomi boye ba otangi Baoma otangi Mamadou Ndala est-ce que bato motindo wana bazali lisusu po bato moni bato ba couper Bazali le général Ndima Constant au gouverneur Yépe un mboto ya Jean-Pierre Bemba oza komona te ye akoya kovandisa basoda bazali eloko ezangaka ezali encadrement eloko ezangaka ezalaka orientation eloko ezangaki na période ya Kabila 20 ans soki combien d'années ezalaki manque d'encadrement bango Kabila asalaki nini esengeli peuple congolais ayeba yango basoda oyo ya solo stratégie na ye technique atiaki yango nini koboma bango kolongola bango na armée kopesa bango retraite kokanga bango alebo bazali bayebi mosala wana solo bango nyonso basila ndenge bomoni soki tokovanda lelo okanisi bani kotanga ba généraux ba colonel oyo maréchal Mobutu atikaki oyo bazalaki na ba spécialiste na ba école de guerre bien formé okomona basila nyonso na kokufa pe 3/4 bakufa na ba poison ba misusu bakufi po azalaki na boloko avant te anyokwami na boloko babotolie biloko na ye nzala bana pasi a supporter ta craquer akufi ba misusu bakende na exil ndeko Piris oyebi régime oyo ya AFDEL eloko basali na RDC kindoki eze moke kindoki eze eloko pamba kindoki eze moke o bango basali eleki kindoki 150 000 fois. Qui diable baleki na satana ndeko Piris bokamata bana mboka oyo bayebi mosala wana okamati misusu bakende exil ti bakende kokufa lokola ba général Sido awa na Braza ba colonel Kombo Chimingawa ebele na Brazzaville bakufi okokuta basusu balembi babeli awa na Kisasa babomi bakamati bango awa bakenda bango na Kitona basoda formés des officiers bakekuna bazolesa bango nini linzanza ya tomate bakotia madesu na kati ration ya moto par jour oyo naze koloba oyo ayebi na kosi aya na micro na yo koloba régime oyo euti kokende ya Kabila awa likambo basala na basoda na biso awa kokamata ba officier vila moko
bakamata 3 familles 4 familles na kati bakosambwisa un général bakosambwisa un colonel ye bavandisa ye ndako moko na capitaine ndako moko na un lieutenant ayebi ata kokata salutu te boye nde babongisaki mpo mboka na biso armée na biso ekoma faible bongo tumwa basoldat tumwa bato bautaka Rwanda bayaka kosakana na biso awa boye nde basali mpe soki bamoni commandement kuna eza makasi mingi soki babomi yo te balongoli yo wana soki babomi yo te balongoli yo wana na place na bango bakotia baoyo balokota bango na balabala baye balatisi bango sokoto na pete baforma bango te balokota non bazali forme te ndeko Pirus soki formation nzela te kouta kuna na Rwanda makolo wapi formation ezalaki nde ya kozwaka biloko na bato na nzela koboma bato wana formation eza bakiboma nguti bakitona nde formation te baefo kananga bagombari oyo nini rive gauche wana nde formation bakotakoli wana nde formation bango bakenda kuna nzambe mpe alalaka te lokola VPM ya défense Jean-Pierre Bemba Gombo somi ekolo kumu ya Congo aye alobi bon mabe eza ete namoni bino bape tekilikili général très bien bolakisa ngai babem babam batem soki bazali BEM ezali breveté d'état-major BAM ezali breveté d'administration militaire TEM ezali technicien d'état-major yoka pete boshe baye nango baza wapi ekomonono te basusu bakomi kanda tuna yango mpona nini mais biso monoko na fonction publique yao basalaka contrôle ya bafonctionnaire chaque jour butu moi eleki 3 mois bazongeli eleki 3 mois bazongeli bayeba effectif bayeba niveau ya bato na bato mpo bakopesa misala selon formation na yo selon expertise na yo boni bakokamata moto azalaki électronicien ye mosala kobongisa radio abongisa baradio bote radio mpe bonga malamu te bokamati ye général à force aérienne vraiment ndeko Pirus eloko esalema na armée na biso yango wana mobongisi radio général à force mobongisi radio pa baye na yawa général commandant à force aérienne ti akomaki même chef d'état-major général ayebi ata ndenge nini akosala reyi te alors avo ayebi te ngai civil nayebi ndeko Pirus mawa boye nde armée ekomaki okukuta garçon moko un petit délinquant azalaki awa okutane bo commandant petit ote yobe ngai petit ya koma colonel mboka ndenge ekoma na biso yango wana okuta mwana mwasi moko kuna boyebaki ye abota mbala misato toyebaka te tata te tout ça mais oh non akoma major petite sœur aussi soki lobenge petite sœur ya koma major mboka ndenge ekomaki ndenge ekoma boni banguna bakota te banguna basakana na biso te wana groupe moko wana bao bazwa formation te groupe mosusu bango mosala babe kotekema ndoki bakoteka baarme baotekela banani ba M23 barwandais bayowari mutumbuki banani bakodeko bango bazwaka arme eyei bango batekeli bango tokutotala soki bakangi bandi mo amerame na batenu ya garde républicaine oyo asika kaka oyo asika mais je vous dis mosala na bamosusu na arme wana yango wana bango batekaka baarme batekaka munition soki bavivre eyei mpo na ration basoda isengeli alia na malamu de tata Pirus ntango tozalaka na arme na biso oyo ya kankokolo poso soda azwi poso oyebi yango yo oyeba te oza elenge poso ezalaki nini mokolo ya vendredi bakokabola soda moko 10 kilo ya madesu
10 kilos ya sucre, 10 kilos ya manzanza ya miliki, ba boîte ya sardine, ba boîte ya corned beef, ba paquet ya ba biscuit, ba cirage ya sapato. Soki peme azo le kazo ati maboko na sima azo le kazo tala sapato na peme elongi na yo zemonana. Amidon soda kosuka kongoma elamba na yebwe te soki azwi elamba telemisi yango boye abakisi pete na moi etelemi bo soda tozalaki abo le 17 novembre soki basoda basali défilé Pyrrhus oyoki posa kota mosala soda ngai oyo nasala examen ya efo nasala examen ya efo soki otuni bato mingi na Kisasa awa na bagénération na biso ntango armée ezali armée bagarçon ebele basalaka examen ya efo momona baparent baza koboya kokende te ya mwana ngai moko ya yo lokola ngai baparent banyaka nakoma sango bon moyen nakende armée ezali te nayibo te. Vous avez inspiré qu'à comment bango ne ba osa défilé. Nenge naza kotala soki soda za kotambola obi soda yeyo. Ngai pe na kotambola glacis. Mais vraiment ndeko Pyrrhus armée en biso afidèle ayaki na stratégie oyo régime ya Kabila ici le bwe et vandisi stratégie wana malamu o ba bengaka na lopoto ko désarticuler. Obi ko désarticuler za nini? Ezali okamati lokola motuka olongoli pneu olongoli rétroviseur olongoli pare-brise olongoli tir d'échappement olongoli moteur pe okamati bloc oti pembeni ba piston pembeni ne basala armée na biso boy ata osangisi d'abord pour sangisa il faut ça la mikolo ebele ba mécanicien bazoyo kanga ba yebi. Donc, bah cannibaliser armée. Moi, Mboka Jean-Pierre Bemba kokoka kosangisa zo sa motuka tambola. Akokoka. Oyebi pona nini? Pona nini? Ayebi que motuka na biso zalaki par exemple marque Songolo. Ba pièce nango zalaka boy. Ezali moteur V8. Na moteur V8 ba tia que de chauffement zalaka boy, ba bouger zalaka boy. Ayebi. Soka mona talka habita. So talka kabia o ezali 4 cylindres à côté. Il y a une formation. 4 cylindres à côté. Attends là, oh non, oh ils allaient à VE, déclassé. Aïe! Décopéris. Armée Nabiso et Zonga Sima, affidèle technique naye et Zalaki Yangowana. Mais quand Otomo na Pyrrhus, Tozalaki na formation ya basoda, toutes les disciplines scientifiques. Je dis toutes les disciplines scientifiques. Nazalaki na kulutu nanga moko akufa, Molimu Maemo Pema na Boboto, kulutu colonel Xavier Mopembe, ye ayebaki mathématique ko ka mosusu. Toza na 5e des humanités, tout ça un examen, il y a Koutinga na collège na Lisala. Et qu'est-ce qu'il fait? Aya Tuminga dit, tout ça exercice à asymptote dans la limite. À Zubik, direct. Mais ils ont une armée élitiste, une armée de développement, une armée forte, solide. Oh, les soldats qui battent l'ennemi, armée le monde entier, basé que solliciter concours na bango. Kanisa yomoko, bomi à Biarimana. Sous le commandement du général Mayele, côté na aéroport à Kigali. Oh, toko kokate chiko. Côté na aéroport à Kigali, bazu corps ya Biarimana, zongi na yango. Voilà, j'ai bataillon, régiment. Non. Akeneki na bana mibali soki mitano soki moto bapamba. Prakuse bazako kende. Tigre lo kenda. Voilà ba commando. Ba commando, tozana bango ebele, ba instructeur bien formé. Mais infidèle ba yawa, ba civil ba lati pete, des apprentis armés militaires ba lati pete. Moussala na bango ko boma ba commando wana
ko bengana ba misusu ko komisa bango ba inapte ko luka bango ba kimi ba on dit maté entre-temps tokamati et à Misato ba dongolo miso ba infiltré kasi likambo yango ala toko oyo batikali kosala mosala yango pe mosala wana ekoli makasi na régime ya Kabila oyo tokosala na bango mpo bamosusu baza bana mboka bamosusu baza bana mboka ebele baza bana mboka mosala na bango kokosela bato makambo mosala na bango yango wana oyo basali periode oyo nyonso ya bango ya PPRD awa kokosela bato makambo bango wana akoya o vieux moni vieux yoza vieux na biso le seul vieux qui nous reste vieux confiance na yo na utikuna epa ya rais tala vieux bovandi yo kanisi lettre bozane malamu c'est pour toi bango wana nde batikali bazali hyper opérationnel bango wana tosala ni mpona bango nzambe azali nzambe lokola azali tokoyeba bango tokoyeba bango na misala na bango armée ezalaki te oyo pire vient na ngai nauti pa rais te ezalaki nde jambi tozali na chien na drapeau biso mojambi pra commando si babeti créeron tokenda na chien na drapeau à l'ordre ezalaki nde armée ezalaki te chef de l'état maréchal alobi te sergent aza kotosa gradé d'élite akotosa adjudant chef bango nyonso bazali lieutenant amoni temps lelo eza su bongo ngai navanda na camp ya baofficier na motel Fikini nazali koloba awa sous contrôle ya bahabitant ya motel Fikini namona ebele bakufa babomi bango awa na afidèle esika baya awa koboma bango par torture par bapoison makambo ebele bacolonel Kadati namono bango aza à l'étranger et aza en exil capitaine major siamuna oyo bakweyaka na avion na nini manœuvre militaire jet biloko nini chasseur bombardier major Badiagama ebele baza wana mosusu bagénéraux mosusu bakufi lobi awa toujours na batechnique na bango ya élimination ya bato à la place batika bato bayebi te babengela biso Bosco Tanganda simple scoutiste moko boye na Rwanda scoutiste oui mais ye moko aloba na CPI alobi ye ayaka na ye babengi ye kobenga abinga naza na ngai Rwandais babengi ngai na ye bo bapesi nga pete ya général bona sa aboni ata yo moko bapesi yo bongo sa nini ozwikaka bapesi ye aloba yango na CPI eza aloba na ngai te ye moto aloba na CPI bato motindo ape baza ebele bango bato motindo baza ebele awa na armée na biso yango wana VPM le VPM alobi bon likambo ezali te pièce contre pièce na lisala tata moko azalaka gérant ya banque du peuple bon bapesaka ekombo mokanda eloko po so tali forme na motongo soki mpona mokanda te atelema na miso ya bato te ado mokanda eloko na lisala azalaka gérant banque du peuple ebongo sikoyo boye somekolo abi bon tokotala mpo ozwa commandement ya armée esengeli oyeba code militaire oyeba technique militaire ozwa une formation il faut ozala bam ozala bem ozala tem soki wana te zéro soki yango te tata ou bien tokamati yo zonga kobongisa radio bamosusu bazotomboka moko na aza na quartier moko ana Lemba akutani na bandeko baninga quartier babi de bino boki te kuna VPM maye wana azosenga bamikanda mikanda nini ya kupi biso bandeko batali babi tala bandeko babi na ye oza na molangwa ozali normal mokonzi ya mapinga alobi yolo bakuti bino banani si civil
civil alati tenue militaire, civil alati tenue. Et si kaba prakomando baza sa makambo, yo lo badini civil. Moto aza mokanda so babi yaka na mokanda. Asaye nango. O aza na mokanda. So babi yaka na mokanda. Lokola yo pirisimo. So ki na kana ki mabi yaka na mokanda. So ko ya nango pesi. Mais so bandi ko una. Ata to ko tala sikoyo. Siko to ko keba to tala. Yeza ko una pona nini? Azana yango te. Jambi azali mbro. Alors, ndeko Jean Désiré Mbondiambo, toka ki disolo awa VPM a réussi kozwa réunion oyo kisengela ke sangisa ba ministre non sur ba défense ya région ya ba pays au bazana kati ya EAC ba ya mais to suki wapi ba yete toka ki Rwanda boya ki ko ya likamoni ezali ya solo bazo meka magie Rwanda ndenga sala ba aventure bazako sala ba aventure bango na bakabila wa boye yango alingi a réédité exploit yango. Ce que l'EAC doit savoir, le théâtre ya Bitumba Ezalina sur le sol congolais en RDC, ce que l'EAC doit savoir et les Rwandais doivent intégrer ça. Ce qui va salaka ba aventure va faire marcher bateau sous Kabila, avec Kabila. Ce n'est pas dans ce régime ici. Avec ce régime, pas question. Union sacrée au lobby, réunion on est comme ça les mains. Awa na RDC. Réunion on a biso batuto bengi yango. Biso batuto zu initiative wana. Et sengeli ba landa yango. Ils ne peuvent pas exiger autre chose. Ça, ce qui n'a causé là, conseil à couper ça. N'a pas la décision Olivier. Et ça dit que réunion, et ça les Awa. Les Rwandais ne peuvent pas continuer à nous narguer de la sorte. C'est sur le sol congolais qu'il y a tous ces délinquants, ces criminels. Bah, y a ça la aventure na RDC, bah, y a ça na Rwanda. L'EAC a foulé le sol congolais. Il s'agit d'examiner les raisons de leur présence, les modalités de leur présence ici sur le sol congolais. Et Sengeli Nini, ba Rwandais, ba lobby réunion et ba ministre de la défense et ça les managomate. Donc il ne concerne la pas imusus. Mais réunion ana et pesami pona nini. Réunion ana et 5 sami pona. Ba force ya pays est Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie. Ba soda na bango baya bazali awa. Et si ka M23 zo kenda bango bazo vanda wana. Kokamwa balingite ba soda na biso bazala pe wana. Ndetango VPM akoti Jean-Pierre Bemba lobi e bandaboni mabele na biso. Soki M23 ba terroriste ba kei et sengeli ba soda na biso ba occupé pe bino soki bozali wana très bien bozali ko renforcer l'armée na biso ba position na biso ate di to ça la réunion to requalifier to tala lisusu mission na bino awa ezali nini pe ezali lolenge nini tala tina réunion ya Goma oyo Jean-Pierre Bemba VPM ya défense a sengaki yango wana ke ba ministre ya défense ba mboka wana baya na Goma totala likambo yango na mboka na biso pona nini ba soda na bango balingi ba soda na biso ba vanda wana te. Voilà to sutuka Rwanda ote réunion ne kosa na Goma te. Après c'est raison te. Yaza kana raison. Nenge ba mesala kosala maseki bazosa bango maseki na régime ya Kabila wa alinga akanisi maseki yango akoba na yango sikoyo. Sikoyo boye bayebate bazali liboso ba para commando. Alors, to kompena na suka ya masolo lelo parce que to yebi ke to banda ko kende yango kaka to komna suka par rapport à tango. Okoyebisa nini na bilenge oyo ba kotala lelo VP mazali wana po to otala na ba télévision campagne ko le kabak armée mais
on dirait que nous avons une hésitation. Ah, le coup là, il y a une direction de la défense nationale. Au coup, ça bilingue ni. Na koyebisa bilenge bana na biso ete bozali na mboka mosusu te. Bino moko bomonaka ba oyo bapona nzela ya commerce kokende Brazzaville lolenge babetaka babomaka babenganaka bato kuna. Ba oyo bakendeke na nzela ya Angola bomonaka ndenge babomaka babetaka babenganaka bato kuna. Ba oyo bakendaka nzela ya Zambie bomonaka na Rwanda bamboka nyonso boza komona ezali ngonga ebeti bino ba jeune congolais mingi ba oyo ba mipesi na mosala ya kuluna bokende boyanola mbela chef de l'état a spesi ete bokota na armée nzoto wana batela yango komela zododo te bosana zododo bosana diamba bosana tumbako okombo ozala nzoto kolongonu nzoto makasi obunda mpo na ekolo na yo. Mwana mwasi moko na France kombo na ye Jeanne d'Arc mwana mwasi 17 ans amoni baalema bamboka misusu bazonyokola mboka na ye ndenge Rwanda osala bo mwana mwasi ake bitumba petanga komi kuna na bitumba a sala démonstration moko, c'est-à-dire milimo ya bakoko ya France elataki ye ndenge moko Jean-Pierre Bemba tanga monaki ke mboka na ngai ekomi maseki bato oyo bakoki ata kokosola te esika tovandi bakomi kosakana na biso abosani bozwi ya famille abosanaki nyonso akei prakuse commando ye na bango mawe akomi vice-président de la République basoki kunda batware kombo moko boye na mosoki mutebusi babandi désordre na Bukavu ayebisi baninga na 1+4 abi ngai lobi na tongo pracommando nazo nyata bango Atike Kofi na kota ba. na tike Kofi ngai na kei pracommando ngai na bango mawe ate nzoka bato ya likopa badongolo miso bapekisi etititi yango lisusu sikoyo avandi alobi pracommando pesanga eloko yango te yo ozali mingi ozali likolo mingi il faut zala kaka na bapete supérieur alobi pas question ata kotia ngai lelo chef de collectivité nakokende pracommando ngai na bango molimo wana elata bino bilenge molimo wana elata bino ba jeune congolais molimo wana elata bino po tobatela ekolo na biso mboka oyo Simon Kimbangu atikela biso mboka oyo Lumumba Patrice Emery abundela yango mindele babomie mboka oyo Mobutu azalaki koganga nyenye 9 pays frontaliers silence radio mboka oyo wana totelema biso baso ba jeune congolais tolongwa na bisika oyo ya bazododo ezoboma nde nzoto tolongwa na bisika ya diamba ezoboma nzoto baleki na armée tokamata M23 mawe mboka na biso zonga ndenge ezalaki Totongi botongi mwana mboka ezalaki wana mwana mboka Jean Désiré Mbondi wa Mbondi wazalaki bongo invité na biso tolobi ki ndenge andimaki ya kozala invité permanent abanda roya na biso awa na plateau ya mpona mboka poto lobela likambo etali bongo mboka pambate tokoko tika te bambula na bambula mboka ezalaka toujours na mawa makila bato bakufaka te esengeli totelema yango nalobaki ifaye tobandozala na ye chaque vendredi chaque samedi po ete tokoka kolendisa bayimboka tolendisa mapinga bayebake VPM ministre ya défense Jean-Pierre Bemba Gombo esi akoti na ngwende elongo na tata mokonzi bazali décidé il faut basilisa bitumba wana
ezali se soki tosimbani loboko na loboko nde makambo yango ekosalama ndenge kaka maréchal abandaki koloba tolingi Congo sikoyo liboke moko lisanga moko tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko to wana ekolo mosusu te soki totie maboko te badongolo miso wana bakokontinue kosakana kana biso omoni ndoki belela natondi bino otondi